Comment on peut la moisi à ça la manzaka déjà milayao. Ana masala miswawa. Mais on va déjà limite. OK. On va déjà limite. Moi si wala zali moisi oyo, il faut la mona bino bana poto ko la lingi nzoto bo violer à 100 personnes. Buni moyoko, répétez ça. Il faut aussi ces sentiments nzoto. La brune. Ye bana poto ko ba ces sentiments nzoto. Ye faut ko compter la he ko sala Q. Lokola yo lingi nzoto. Tozo pesa nzoto ngo lelo. OK. Basi ya poto basa bandoki. Ba artiste bon tika ko aviaka basi ya poto. Basi ya poto ba koma plus que même 23 ba def. Baza ba démon bazo boma mibali ya ndenge ya jeté. Omoni mona mwasi wana soki ba congolais bodo sika fandaka aza momi moko bobe tete mbuma na nzoto. Moko na mutu moko na se sika utaka mukusa wana. Tout ko kota ke baluko ku fo disparaître. Biso nyonso bari mibali nyonso poto to le kawa. Po yo lingi nzoto ti. Siko ozo zwa nzoto. Donc il y a bomisi Jani pour la nzoto to. Abomisi Jani pour la nzoto ba jado moni bambinga mibali na malibumu. So moni mobala za mbinga za libumu. Yeba ka mitraite comme un système à pistolet. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Otala ba émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to ba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wengebe béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pa ba congolais. Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ne makam. Musala ne makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission comme Tobi Sarabino, Kin France Télévision, votre meilleur canal de l'actualité. On est là toujours pour vous informer parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission présentée par Yannick Wenge, Moto Atonda Nakibo Nzambe. C'est la première fois de regarder Kin France Télévision. Parce que vous s'abonner, cliquez on a. Vous avez une notification, cliquez en haut, Malamu Mingi, mesdames et messieurs, aux émissions, la chaîne Kin France Télévision, meilleure chaîne de la diaspora, chaîne Oyo, Bande Konyoso, Congolais, tout à fait d'ici, Bandima en Kin France Télévision. À travers cette émission, tu as toujours un sujet, matin à la biso, il y a Ndeko Dinabiso, artiste et comédien Papa Djani. Donc, Aoutukoti Kabiso, Batubele Bagonobela, Mambeku Bele Kubima jour après jour. Alors, Lelo, Nambi pour la bino combattant Patin Zoko. Combattant Patin Zoko, tant que Congolais, tant qu'artiste, Aoutika Kibiso, tout me rappelle que sur la maguette de tout ça, l'émission déjà politique, mais toujours sur la psycho actualité, aux sur terrain. Tous ont un point de vue combattant par rapport à la loi, il y a Ndeko Nabiso, Jani Faya. Merci beaucoup, dans le boss Yanni depuis les États-Unis. Je crois que tous dans la Kinshasa, quand même, été bangé dans le festival. Nous avons déjà la main avec les boss Yanni aux États-Unis. Pourquoi pas l'artiste musicien Failia Wete, un artiste musicien. Oyo batba c'est pelana zo beta musique kitoko balobi bo consommer musique ya Failia Wete. Surtout nzembo auto ça là vena biso Pablo Kini Angola en tout cas. Zemboana, Isaki Toko Ming, Badbao Sepianango, Failia Wete, l'artiste est complet. En tout cas, Zobeta musique, le Kola Bandakala, le Ola Mona Wenge. En tout cas, merci beaucoup, félicitations à toi l'artiste. Continuez toujours comme ça. Mamouza Kitoko. Je reçois déjà mon invité, Patin Zoko, le combattant. Bonjour et bienvenue à cette émission. Ouais, merci Yannick Wenge, Motatona la bonne Zambé. Merci Père Soussou, Nanengo Pessengo opportunité na chaîne Kin France. Au monde pour le moment, Bazolandango. Mbote pe na bande konyo so balandaka combattant Patin Zoko oya bino combattant yeyo escania so besoin mitikete Nzambe azala vraiment na bino. Merci beaucoup et tous les Congolais combattant bunda pour na ba Congolais ba otala biso to mona liwa ya Ndeko Nabiso depuis lundi liwa ya Ndeko Nabiso Jani Faya auta kotika biso na ebité yo yoka liwa onde ni take artiste asala pe ba théâtre na ebiki na ba Congo biso to nozo pe moi tant otala ba théâtre ba ngadia
liwa na esala kende bon Yannick Wenge eloko esalaka parce que mona jeune kokufa kotika bana tozokufa na ba age oyo nzambe na natini biso tokufa te voilà tozomema vie rapidement lokola TGV alors kotika bana aussi bakoli bongo ke bana baza baofele mama azolela aza na moto akoyede te mama mpe alobi akufela mobali azolela epai ya mama Denise azolela basunga ye alors eloko wana esalaka kaka biso passe ole bamama biso tokunda bamama bamama bakomi kokunda biso bana alors toyeba mpe esika nini tozotambola biso bana mpo eza vraiment passe mpo age ya mama wana aleki mpe na makambo ebele makufi te me ndenge nini komona engambe ya mobali lokola jani oyo asekisaka biso kotika mokili oyo a cause ya biloko ya mokili mpona biloko ya mokili voilà omoni Yannick Wenge nda kolalaka te moya besikama etangaka ya te liwa ya jani makambo ezoleka ebele moni kolandaka basentiment ya basi ya poto oyo tozokende kolukaka oyo basi ya poto bazomemaka biso na baliwa ebele répétez ça mama balo tozokende kolukaka ya basi ya poto oyo lelo ezomema biso na baconséquence ebele eteya na bandeko mosusu batikali kobala mwasi ya poto nini koloba te ozwi paradis tokomi na lola baza kaka basi oyo touta na bango na bavie normale na Kisasa ebele bauta bamaluku bauta bakingasa toza na babali ye mosusu oyo biso lelo bakino tokolinga mwasi te mais po akomi kaka na poto mobali akake ye nayebi te complexe nini bakongolais bakomi nango soki asali eloko na TikTok to na réseaux sociaux okomona mwasi aye aye kobala ye meme soso ya mobali na tomona soso ya mwasi tazolanda so ya mobali soso ya mobali ndalandaka kaka ya mwasi koma biso totie mokili sans avex basi bakomi kobala nde mibali yango tozosibir baconséquence oyo tozolanda sentiment ya poto tozobenda vi na biso penepene ya liwa momi oyo aye na poto aye na kine mpo amoni oza na succès yango yaye abite na bala yo obomi libala na yo mpo landa mwasi ya poto na bulu kokendaki na vie ya paradis makambo te kochange nzoka te kokokwea na moto alufelo ya banzube tala conséquence nango lelo esali passé. Merci beaucoup balobi avana na ye babota bana misatu paraît-il après ba koboyana après fianga sous petit mo boy sous ange petit mo ya Jani pe sous baboti na ele sous babota na Jani bana misatu mais zo mukanda te pendant soki 15 ans soki 16 ans Jani mwasi wana akoka kopesa ta Jani mukanda te a se débrouiller ndenge ezala réaction zani Yannick Wenge ezana eloko moko esalaka passe te lokola bolingo bakoki koyiba yo million ozana stress te ke na moto kuti mwana bitinda azobima na mwasi na ope na ndako ya yo ebendaka liwa rapide yango mona apôtre Paul oyo aboya na ye kobala Salomon abalaka bango mopiko azalaka na 3000 femmes sa côté 3000 femmes sa côté bacopain ebe bacopine na ye mosu ya libanda mpo akomprendaki bolingo eza eloko oyo tokoki komaîtrise yango te niveau biso bamibali tokomi kolingela basi na mitema na bango basi balinga biso bongo te basi bazolinga biso na baintere ya nzoto bakambo ebele ti omonaki peke lelo oyo soki Jani nzoto ebandaki kosala tanto mwasi na ngai azwila ye mbanda te omoni bafi ya poto ebele balingi nzoto bazokomisaka mibali ya poto lokola barobo répétez ça basi ya poto balingi nzoto bazokomisaka mibali ya poto lokola barobo Yannick tomeleli bango ankoro totieli bango kita mata totieli bango lapin totieli bango boma mama tozosangisa nyonso mais ezosimba kaka te Yannick baza poto ezosimba kaka te yo kasi bana poto bakozwa basakili pwari mpona nzoto te nayebi ke mibala ya poto baza déjà fatigué malile kote elembisa biloko ya nzoto trop de boulot bazokoka lisusu te mais yo mobali okoki kobala mwasi te mpo na sexe le problème na biso génération na biso tozobala basi mpo na sexe mpo na nzoto mpo na dessin baparent na biso babalaka basi mpo na nzoto te bamama na biso bafanda tanto 5 ans akushaka na mobali te aza pa l'aise papa aza na mission aza na voyage mais boni génération na biso tomikabi na biloko ya mokili na nzoto génération moto mobali ekomi kaka
na wenze bateka akato balaka soma bikeko lelo commence au monika mobile la wenza bikeko azo tuna mamoza le logo endingisaka bloka mibale Daga bisayo niveau basa poto bazo détruire mibali nazo biso yango te yaniki mibali ba détruire belé pour na basi ya poto basi ya poto baza basi te oyo nako singa bango nyonso te amala mpe bazali OK mais plupart la majorité ya mabe bazali pourquoi et na basi belé bauti na paka chuma tozo balande banduma na poto bauti ba répétez ça eza na basi belé ba na poto bauti na paka juma bauti paka juma moi ke poto ake poto tozo bala basi mabala te tozo balande bandumba ya poto azaki déjà ndumba siko ake poto ya nigi wenge ndumba ndenga za wana bor wana seli deso wana selemba eza na besoin ya nzoto ya mutu oyo eza télévision bana baotala biso yani ngala za combattant inyeke la vérité to sauver âme ya bato batikali okoki kobala mwasi te chaque butu asengaka nzoto OK non tokotonga mboka na nzoto te il faut to apporter plus na mabala tala koboma ndeko lokola jani atiki bana na kongo mwana nazolela na pasi yo boma jani likolo ya nzoto o jani nzoto ezosala te oke kozula ye mbanda mpe mbanda ni petit moko ya moke tozala quand même na respect quand même boyebi ke bolingo ebomaka mais bozosala yango mpo boboma bandeko na bino ya mibali seke bino boza puiske ba M23 ba M23 bazobeta biso na masasi bino bozoboma biso na moral mwasi ya malamu akolinga sala betise mobali nayeba te ata bokabwani yani mwasi oyo abangaka nzambe ata bakabwani na papa bana na ye aolakisa mbanda te aosala desordre na ye mosika akolinga ye oyeba te akolinga ye oyeba te to baafricain toza babantu il faut avoir du respect lelo eza pasi mpo na biso mibali tozosala bachoix ya bien lisusu te lelo génération na biso tozobala basi na dessin tozobala susu mwasi na motema te to comportement to ezaleli lelo toza su na posa ezaleli ya mwasi te toza na besoin kaka machine wana eningana soki tomoni machine wana ezoningana na nzela na babilamba oyo bazolata ya turki ya bapakistani ya bachinois oyo basaleli biso soki balati yango lelo basi bakomi kotiaka basimateri ya baeponge eza kaka na nzela eza kobouge lokola ballon batie mai bebe guchu nde esika mibali bazokufaka yango wana ntango yo kotia mutu kuna eliwa mobimba oyebi te kazala mibali soki 7 soki 8 ava yalinga yo kombe esi balekaki wana yo kasi mibala poto basi ya poto bazala mibali te ntango ake kozwa na kini yo kotila ndako ya libala na ye baye pareti babandaki na Kinshasa nde moto amutakine na nzela mais quand même babandaki bolingo na Kinshasa na jani yango na biyaniki so babandaki bolingo na Kinshasa pe est-ce que yo yebi ke baartiste na biso babalaka basama bien te répétez ça baartiste na biso babalaka basama bien te babalaka bandumba po bango balukaka basi basalela bango baartiste na biso bakozwa mwasi normal te plupart bastar nyonso ya kongo babalaka bandumba bandumba bazoki esalela bango mbongo basomelaka bango baketch mibala ya kongo bakomaka kolia ebele tala libubu mwasi azosalele bango balingi misala te siko ntango yo ozodépendre na mwasi conséquence to okutana yango fo maîtrise yango parce que yo olandaki mwasi ya bien te yo olandaki momi wana depuis na kini azalaka na ye chele azalaki bamomi ya basheteba baza bamomi ya bapaka juma bando bergera batebele ye jena alandaki mpo momi ana bokolaka ye aloke na poto tiki mama ya bana no na Kinshasa olandi na poto bozongi na bolingo bandi kusu kobota lelo conséquence nango eza lelo tiki mama na opesi mama na pasi na motema likolo ya bolingo opesi mpe mwana mwasi ana foti te parce que mwana mwasi liwana ute pa mwana mwasi wana yango nalobi te bana basi ya poto baza bandoki baartiste botika koaviaka basi ya poto basi ya poto bakoma plus que ba M23 badef baza bademo bazoboma mibali ya ndenge ya jete omoni mwana mwasi wana soki bakongole bobe esika fandaka aza momi moko bobeta edembuma na nzoto moko na mutu moko na se esika utaka mokusa wana répétez ça soki bandeko bayebi mwana mwasi wana fo kobeta edembuma na nzoto
Pour akomika Jani boye po Jani aza star bomoni Jani bongo ba esa boma déjà o esa boma bino bomoni yango aboma ebele non c'est que boma ebele omoni balobaka okoko yiba 90 fois mais un jour ba okanga yo c'est-à-dire aboma liwa Jani nde sukisi esikoyo. OK. Bon on appelle la poto la kokima ba combattant ko pesa bon message pour za combattant ba combattant poto yebsa bon message ezaka na bandeko nyonso boza na poto même ba combattant bolandela liwa ya Jani azande ko na bino mobali boluka mwana mwasi wana bo tortire ye lokola ba tortira ka nyamoto ndwa tuzo zo boma nyao po azali mwasi obokoki kotika sur la kati ya communauté te aza très dangereux na kati ya communauté il faut kobengana ye kolapide ye okoki koboma ndeko na mobali te mpo na sentiment ya nzoto nzoto sikoyo yo pede ngambe ya mobali mwasi yaka kokonsole motema ya mobali toluka basi ope bayebi nzambe boliko bala basi o baza bafani ya bagaulois baza bafani ya bawarion nde basi biso tozokenda kobalaka soki mwasi aza fani ya warion soki akute na sara warion akobima na ye tala lelo mwasi aparveni kobima na petit bitinda ya mobali na yo oboti na ye mwana po opesa Jani susi ya mwasi ebomaka ya tomona mwasi na badesordre mais komona yango te en plus mwasi ya ndako tozofana ndako moko nayokaka yo botina mutu mosusu libanda baka ya Jani eza ebele na poto tala ebele basi baza mafu basi ya poto baza mafu balwa oyo batiela bango eza balwa oyo ekodétruire babantu nous sommes des bantous même balwa bozolanda mindele mpe basalaka yango te yo somona mindele abota bana 5 mindele abotaka bana 2-3 tiki na ye bino boke na mboka bato bokomisi banda lokola marchandise so bafutaka bino mbongo soko osui mobali azobota te okomisi mobali ana ememi na yo oke koluka bango basa poto baza neni yani kowenge omoni tozalaka soki nukama mwasi aye tobandi koluka ye bango na poto so nukama mobali ayebasa poto bandi koluka ye babi mobali mwa ayesika aza na pukwana ye aza makasi soki bazwi yo mwasi apoto soki azwi yo une semaine fo tia ezembe soki otia ezembe tabengani yo répétez ça mwasi apoto soki alingo une semaine fo tia po bango bana bakoma marchandise aboti 500 euros bana bafo bota bango 4-5 azoka 2500 euros c'est-à-dire bambongo wana nezopesa bango mutu makasi balingi kosala te bazaka manzaka ekoma ta milai bafilme tolotala ya bazombi bazozwa bamasala misu bato bazoblake na misu basalaka je na misu te sakala leloko nyonso ya nzoto me misu te basi bakomi mamisu tala masala tia buso ekomi tia mula yawa masala misu mula yawa ale mwasi azotia masala na misu ozokende kobala ye comment okende kobala mwasi azala manzaka deja mila yawa ana masala misu awa mais ozobala deja elima ti ozobala deja elima mwasi wana azali mwasi oyo il faut namona bino bana poto lokola yalingi nzoto boviole ata 100 personnes répétez ça ye fo bosilisa sentiment ya nzoto la brune ye bana poto fo basilisa sentiment ya nzoto ye fo kokotela ye kosala q lokola yo olingi nzoto tozopesa yo nzoto yango lelo biso nyonso bana mibali nyonso apoto toolekawa po yo olingi nzoto ti sikoyo ozozwa nzoto donc ye abomisi Jani mpo na lingi nzoto tokoloba abomisi Jani mpo na nzoto bajani omoni bambinga mibali na balibumu so omoni mobali aza mbinga aza libumu yebaka mitraite ekoma na système ya pistolet répétez ça yebaka mitraite ezonga pistolet ezonga mokusi ezokoma te ye basi apoto balingaka mitraillette toza na matanga omoni oza combattant mais toza na matanga pour savoir mais yadinga nasalinga mapolisi ozefisanga na solo efisa bango bavérité mitraite ekomi pistolet mitraite ekomi pistolet ezokoma te peti wana mpe ezokoma te babunda na Jani ayela Jani bakisi nyonso ezosimba te le problème ye na Jani eza kumaka mukanda te eza makambo ya nzoto Jani azotravaille lisusu te kobota ezalaka nango travail te
okozwa super na mobali obwaki na mai soki mwasi wana afandeli yango to ekoti ya ozwa zeli Ok. tokozwa mpe super mba tobende yango na tonga topompe yango mpa mwasi ozwa na ye zemi siko bana wana balingi travail mitraite ezongi pistolet ezokoma te nzoto sikoyo ntango ezokoma te azobundisaka jani chaque butu ntina na nini na ndako na kimbinga mobali oyo nazoyoka na ngai eloko te yo olingi oyoka nini yo oza mwasi ya ndako te olingi oyoka oyo naza na besoin ekanga matoi nini wana conseil okopesa bato ya bana poto basi nyonso ya poto mibali nyonso ya poto take kongole conseil nini okopesa bayuma babolole baje na poto bayuma babolole basundola basi na bango na afrique bakenda kolanda na basi ya poto mpe basi yango ya poto ozolanda aza na 5 bana mwasi oyo bobandi na ye na pasi na souffrance na kati ya afrique otiki ye obotie bana tro komi na poto oke kozwa mwasi mo ya poto mpo apesa yango mokanda papa toute autorité vient de Dieu. Voilà. Qui se prouve moi seul on peut faire mukanda solo. À la pause avant on dit que bobo na ba stress. Sambela nzambe tsama bolongo na seke ne samba bien. Mundela on peut faire mukanda. Zongi sama kanisa osiko uta. Lelo basi ya poto bozoke de kobala. Balingi te boye de ba mama na bino. Balingi te boye de bandeko na bino. Balingi te moi ça zo linga to ene même na bana no tiki na Afrique. Balingi te yeka yena famille na bango yeka na famille na bango yeka na famille na bango c'est-à-dire tina na bango ezanini yango moni nzamba zo frappaka pe mibali wana poto eza mibali bele to sa na Afrique du Sud ba sundola basi na bango akomi na poto pe ozoke na kobala mwasi déjà makike zawa manzake zawa jipa lati yao yo na yo zo filmer pe selfie mwasi ya poto abisi pe mama ya bana ne na kisasa alobi luka mobali mususu bala nga sina bali na poto po mwasi na zo tinda ye abi benga mwasi na otika na kini yebisa luka mobali pe mobali zo sa babolole ba jeune tout à poto ba sans esprit ba yuma ba toro ba banda es répétez ça ba jeune nyonso ya poto oyo basundola basi na bango na Afrique baza ba toro baza ba banda es baza ba yuma conséquence côté ya bino il faut bozongela ba mama na basi na bino botikaka mwasi oyo bandaki na ye na pasi alingaki pasi na yo osale konzo na ye ozwi mbongo ke poto okoma na poto tala lelo jani tala lelo sora jani baza ebele ti yo kasi bibembe nyonso eutaka na poto wana oyo moto akufi na poto basusi ya basi ya poto ti ok basusi ya basi ya poto nga vima ya nini nazaka na asufira mwasi natiki mwasi nanga nake na poto loba ozala lizarazu ozala peti molekelai nakoki jamais koconsidere mama bana na ngai mpo basalaka aventure na vie ya mutu te libala eza instruction munene ya vie ya mutu mwasi oyo lokola alingi nzoto bokechu faleka répétez ça mwasi oyo lokola alingi nzoto bokechu de eso de na boke tu vois kino bokechu fa bona ye eso mpe fa bona ye tous les combattants France tous les combattants fo babona ye mama yo olingi nzoto biso oyo toye sikoyo tosilisoko aposa nzoto yango lelo voilà merci beaucoup pesa message pesa keke mbote poto kabana to na suka déjà yaniki mbota wapesa eza te bandeko bosalaka conscience na bino esika nyonso bozali botika kolulaka basi ya poto lelo soki bosala ba TikTok bakongolais nyonso basala ba TikTok eza mpo bana poto bakobalaka bango biso mpe tokutana na bango ti oyoka moto andi kokomela biso stop okay nga na mobali te mwasi oko obala ngai voilà nga na asoso mobali nga alandaka mwasi voilà sentiment na ngai fona lande loko nga nalingi bolingo eza feeling bolingo eza feeling yo kosomba nga te pozaka na poto ya paradis bilamba bolata ya Turquie bilamba bachinois boza kokosa kibala kine si batimbela bana poto bilamba tu bolataka ya Turquie ya bachinois moto akotaka ne bashop wana aza te po soki okoti shop wana ns oyo ya Versace oyo ya Gucci okofilme prix
ya pantalon ya Gauthier eza prix ya salaire na yo osomba ngo ndenge nini yo bazofuta 1800 pantalon Gauthier eza na 2500 euros osomba ngo ndenge nini. Voilà, merci beaucoup. Le combattant Patine Zokon, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Comprenez vraiment, vous allez m'envoyer pas si il y a si j'ai un bisso, il y a papa un bisso, Janifa et autre côté bisso en tout cas. Pas c'est belé dans mon thème, donc en tout cas, maman a pas tout mais qu'un peu changer ma comportement, surtout ma congolais, hein, pour me qu'un peu changer ma comportement. Bah là on est commissaire bino la bandenge moi mobile vous 15 ans, peut être mon candidat. Bali buvana ba tembele ko obima ba lekina ba petit na mon confiant en tout cas là la brina sali biso ba journaliste en tout cas nous les Congolais tous arrivons vraiment d'accord na yangote. Mesdames et messieurs tout comme na suka émission na biso bozaki tellement ebele kotala biso bozai biso na Kinshasa bozu biso na France na États-Unis bozu biso na Lausanne bozu biso na kati ya Suède bozu ebele tellement na Hollande kotala biso kimia emelo mabota mwabino ezaki mbala liboso olanda vidéo na biso na Kin France Télévision place bakoma s'abonner ou cliquer wana okomona bango mamisa tungonga notification cliquer yango pour ne pas rater ba vidéo na biso oyo kokota mikolo ezali kola tika te kimia evanda mabota mwabino balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision nde makambo chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. balobi biso toloba mingi te mosala nde makambo. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba Congolais. Yannick Wenge yonde makambo. Kin France Télévision Nde makambo. mosala nde makambo.